On n'accepte pas la violence contre une femme. Totele miwana. On comprend ça, bah tout so mone zoba, biso ba msuso to lekawana. Mama mso mona komi na pene akende. Aota la kena kotika bano le msuna ba moni période na bango tina tika ka papa changer ka bango ba garniture. O supporto zeli ba no bakola. On comprend. Moi no mobali otali azana moi amkena supporter. Ezana mususu mona kangi motema kokia memi bana ne nyonso akei. Mususu atali abi non nazela bango bakola na expliquer bango pourquoi na okende. Donc nyonso batu bakokolo babima kana mai kalamba ya salaka bo on n'accepte pas la violence contre une femme. Moi na côté le mawana. On comprend noko. Na linga ko mingi na live lelo tellement. Oui maman merci. Kokota na ba sentiment to telema na place ya violence ya mwasi. To longola kisi. To longola nyonso. Violence ya mwasi, Bible lobby, mwasi aza être moko faible. Nzamba pesi mibali conseil bomoni bandeko basi ona bazaka aide biso nzamba lobby biso toza aide pona bino mais nzamba pesi bino pe conseil moni batona baza aide pona bino baza faible. Amen. On comprend noko toza ka faible na sima na bino. Toza aide na bino mais il y a un moment où on est faible. On a papa na biso bino mutu faut orienter biso. On dit que une femme ti akokufa aza prête ya kozala rééduquer. C'est pourquoi on dit que on cherche les hommes qui sont matures. Les autres condamnés basu apesa mibali mbongo nini to linga kaboko ma mature lem soko sunga nganelo moboye. Ngana ko accepter te moi si wana attaquer ko sala kindumba to kangie na tata na yo atana lipasa na yo atana chef na yo okoki ko beta yete ti na pene moi si wana za ba marque ya nzoto yondo ko vandisa moi si na yo o rééduquer ye qu'est-ce qui ne va pas maman ti yo koma na niveau oyo. Papa azalaka na maturité. Lenga na zaka aide pona yo na sale la kayo gamel na yo ke na ona musana repasser la kayo bilamba na sukola kayo sous-vêtement na yo noko. Tangu na sali bêtise ko exposer nga te vandi sanga biso zaka ba faible na kotali so pourquoi na sali ba buzobo yo betelenga. Merci beaucoup maman Ebele, merci. Je n'accepte pas ça. Ok, merci beaucoup maman Nana pour ça vraiment Ebele, merci. Na ebité bakashu to Sarah solo rapide to jo toneli bakashu. Ouais, Sarah, bonjour, Sarah Solo. Sarah Solo, bienvenue. Salinga se rencontre, Sarah Solo. Voilà. Topé sur le point, vous avez pris la côte, yanda, comme oui, à oui, rançon. Et tu vas me souper, bah, c'est comme si vous voyez. Ça n'a pas si, non, mon non, prise à réagir. Dans l'île, on dit là, Zaki. L'île Zaki, Ndumbata Zaki Star, L'île Zaki, na kati orchestre, mutakati ko bin eza kakol. Si ko petit to fond la balaf to fond la bambanga makasi, benga kuna lobby da na lembi. Vous kuna presse à l'unité à répéter, elle va répéter, elle l'a répété. On coloque sa boya répéter dans de Nenga to lo baboy. Mambolo ba ya meshak. Mobile bazo nganda ku 5h 6h. Moi si azana ba whisky nanda kwa zana ba 20. Meshak peut andika makila tata na Menga na ndimite ke linda na conscience bo sans dépression ko sa bêtise. On sera salon les erreurs à mobile qui répéter banda 20h et puis la 23h minuit. Mobile ok non na banganda mais la pe masangate mais na ebita kendo sani na banganda. Ou mais la masangate? Amela masangate sans problème à santé mais ils ont dérangé par contre mais la masanga shooter. Bon c'est toi qui fait maya basse belé. Yesu ko lokwa amela su masangata ko moko longola consolation na bana mo boy. Okozo pena mo na mwasi ko tina nda kwa linda na ndeni. So ozaki linda na vie, ozaki linda zaki star. Abando bimana mibalo baleki na mbongo baleki na titre. Sko balaki poani. Faut yebisa ya Noël ke ngana ki ko beta drum na ki ozwa linda te. Mais yo accepter ma Sylvia pesi accord bo accepter bo bala na kata wenge. Lelo mutuni azo telema défendre linda. Kabino ba fanatique. Oui. Naza le sel muta wera nazo défendre. Wale sa avant de ça Meshak likolo ya kakol. Meshak azui comportement kakol. Soki neti mwana moni papa ya kati amona papa ya kati ya ba makamuso ezana banda kuna biso bino omona biso ka to ba star bo ondi mater. Soki Meshak asale erreur no bien asale yango bongo par rapport ya ban kopta muso pe kakola zo ba shera Meshak. Kakola aza capable zo ba shera Meshak ya beti bango pe ba godele. Ngana longona ngana pona yeti. Ngako naza kitoko tenga ko mabe alinga betanga ka likodeske. Soko boyi ba ko funde pa wera mwana oteti abanga ngate mwana impoli ya makamibali.
babuka nga liboko pa odile liko na eti lelo na odile babima balongola bazemi zela Sarah to pesa biso sembo zela opo sangana sembo Sarah solo pardon odile boko loboko pour nani odile tinda batu lokwa nga na otelemela ngai koto na linga mingi neti linda donc nga pena na oboya ko céder yesu ko lobite vie nga na longwe na nga petit sans kalba na komi bureau manager ya porte parole ba journaliste ya Fouati togenda Côte d'Ivoire be odila kota na chambre ya Kakol depuis 22h ti 4 moi sinya ko vana Kakol 22h ti 4 bando ta sérénie hein yele yo finga golf kizola na Paris golf kizola mutameme poto siko ayepsa biso yena Kakol babima to babima te pona linda aba swanaki Kakol abeta linda na Paris liko na yo dile akolobatak azumu no kala munena kangi akolobate hein po ni bata wenge ba olobate tout ba chef nyos ba vandi kima comme si linda ngabeta na wenge te bis to lobela linda pas star linda za kwa ngai asa ancienne na le baki likambo ma pardon baki likambo za na raison siko makambo bil na ute silite po bil kanda za na ona humiliation non donc eli ko lobaki Jamaïque côte na erreur à Kakol parce que c'est lui qui l'envoyait ouais razaki surpris bon mona ouais ra oseka au kamwa mais Jamaïque na ba ka ko mata na podium na beto mo kebi Sarah ozopesa matière we baon ya wow. Na ebi ndako na betela bango na betela bango na conseil héritier na zaki na yoto omona ti ngayo mona na podium héritier te mon frère siko yo ndimi nga za mutalibo mabenga nga na conseil héritier kabe azara orgueil babe nga na beta kita se nga na za expérience koleka ba ministère héritier poni merci ba pesa na mboa do linda nda bina bonga bino fele do bokolo bateke boto défendre ligne de teke danseuse na biso apart moi c'est Kakol za droit okota suna répétition we ratin ya finge loko biso basi ya finge loko ya biso nyoso na ya ma Sylvie ya sa finge ale o ya linda ta trompa ke linda na micho to loba boye il paraît potopoto kotisi na bana linda batikali sa mama na bango to ebite so yimoko na bango za zemi kuna zo ba so zemi anani ikola Kakol bana bango so ba zemi azana fongoli ma douce azola banda bane o célébrer émission afandi le roi patron mo le roi ya bonga aluka mobali o achena mona linda zemi wana luka tala konyoko la bana batu le malheur ne vient pas seul à resibir siko mona linda bokoli bana andima tika na alonga la poto akima atika na poto te pona bana na mizo toloba be parmi trois bana linda ya basi moko za zemi ngoza ya nani yo Kakol zaki papa responsable ka fazo nganda kwa fo contrôler bana ngoti ocheli maison d'habillement mwana komika majeur be maman maison d'habillement po lukele mibali ba rolinga mwana bende na bulu nini o sala kyango po yaka na ba makangu nona na maison mwana poko sake linda za otrompenga so linda otrompe po yo ne pe muto banda otrompe papa combien de danseuses yo botisi à kaka combien de danseuses à part linda ba danseuses wacho kima na kuna na fekti soki babenga soki de forêt musicale na kishina ni so Sarah si so ba bonga mata po na monyo njireke ngana pesa na minute to pesa conseil mais boyo kama makambo eza na se na minute au fond le roi de la forêt loba un mot pour calmer tous les mamans so lobite ebima bien te oui il faut loba d'après état qui a travailleur na ye il faut loba ke asali mabe akofinga nzoto moi cité wana non de 1 de 2 il fallait dédommager moi na ya batu motindo ya fingi na nous sersi na ina ko bimana leki akaya linda ndenyo ko chaleka ça zo moi mokesima Kakol nga bimano awa to na Congo ngana ya poto nga moko na Congo na kimande ye taka na longa na wengesa wera miminga poto te na milongweli yo wera memana poto te tio monanga ngana ya poto nga moko mutamimanga producteur na ya Côte d'Ivoire avant na Montréal ngana tsikolo ya poto na wera te na ebindeli elenge ya wengete nde bayaka na voyage boyo ba mise ba na wera Kakol permetanga tabiyo soko pesi koto te okoza pe na mutu te vome kutu okesa ngotika la ka ngana vie kasi ona bomi okesa ngoti akomo manke na bil respect na ba Jamaïque aussi sango sumba papa matière ezebele tu comprends Sarah Zela pardon Sarah la question sikoyo comme no dile au lieu ça qui joue nini qui a qui bomba na po atinda batuto na ko pote no dile wile ki nini na comprendre côté wa odile kwa azara 3 fois 4 fois 2 fois to boyité c'est sa vie donc yazaki na bula potanga nya na nzoto yo mona te vidéo mo ebima o Sarah sola violo dile ndoki nyoso tuka ko Sarah pardon Zela odile ndekolanga oh
Odile wa biso wa bon amatakala na fauteuil jeune lokola. Kasi ndeko nanga kasobi keza 2 fois 4 6 ndeko nanga. Nazo biso ndeko molinga mina lingomba me apotanga buzoba lokwa ngane mna na kata mondo wana. Lelo to suki wapi. Olongolize makakol mabe koto ebisi ke golf kizo la teka misunya batu. Kasi ovana nda wa golf mbetu makila okolongola makila te so règle ye. Lelo obimato finga biso susu yo mwasi otaka fort de terre makasi mbanda linda énergie oboto linda mobali ba beta linda likolo nao. Lelo olobate le karma est là na lobaki au moins 2027 bobisenga tente nga nakuta na maître Gims oyebike ba benga papa maître Gims wa bagenga na mutaliboma Gims azwanga te. Una bengaki. Bona na ko benga nga na beta no kesa nani. Te peut-être pas oui raso ko benga pour bazo. Kakola atinda pena musika ya mafinga nga lobake nga na mutu bien ta tinda piro ja finga nga ke nga na dépression. Papa nga français yebi nga na ozana dépression na uti ku kayu na ye nga beta kayu dile manzaka. Yo vana na chambre na afutela kwangu. Boyene mtasala ata za mukanda te sko na afutela kinda botuna nga. Avanda na vie bien ndeni na France. Omoni yondo komisi linda mbanda noti omemi linda na linda komi na décision divorcer. Okokoma okoboko la bana linda wana. Zero omoni. Yasa kana microphone pour la question que tourne sous voilà mon qui va mena moi mai tout va cachou bonjour. Makambo ça la mutu. Bonjour Patrick, bonjour Sarah Solo. Lobby Patrick oyebi lobby to ala inayo histoire oyo na landa yo moi bien te. Oui. Mais les lobby na vandi na landa lo kakol c'est mon vieux. Sarah ebi kakol c'est mon vieux. Linda aza ser na biso bandi kona basi tasala bien na bon to sola to benga na kana ebi parler na ndo ki pa parler to vandi. Omoni soko ebi ba réalité o na kata ba orchestre. Omoni Sarah Kutu je souhaiterais o ya maye na live moko spécial yo na ye. Oui, abazana makambe belé ndeko mona bango bazawa na ya koloba. Oui. Surtout na orchestre ba danseuse. Bazala kana makambe belé ya koloba. Histoire ya Linda na Kakol, déjà, ça doit inspirer à te belé au bazar. Linda ye wenge musique maison mère mineur. Parcours na ye, ce qui Kakol a linga qui était qui va vendre pour toute une vie. Anga vanti na ndakote anga botse banate. Donc a botse bana atiki sa musala avant ça na ndako ça veut dire a contaki na ye. Atala ki teke no na orchestre nenge la peut-être mutubu ya bimana ye mutubu ya bimana ye po abanda orchestre wana avant Linda. Tout a poté la Linda bimana mutu moko na orchestre teke ayebaki yango. Si a assumé a tchaye na ndako abotsa ebana c'est qu'alinga ki Linda pour de vrai. Oui. To favorisera bêtise ou violence faite à la femme. Oui. Moi, ça doit être cher, être humain, moko, très sensible. Oui. Kobeta ka moi, si na ba niveau qui miswe vimba, nous comme na ba niveau, ils ont ba parole, monsieur, ba parole blessante. Linda mamsubo mona Linda oma omela masanga. Komela masanga na mbala monsieur ça indépendamment na volonté na été, ba choquer leki. Oui. Mutu na mutu ana façon na